Saratola TV, la chaîne qui assure, Bamabala nyonso ya réseaux sociaux bazo bakiti bafanda bamabala nyonso ya ba vedette ya ba star ya bato bayeba libozo bakiti bafanda siko pitbull ne mutu azo soa yeso yeka zumba eza lokola ema so kangi sara azo benda u Saratola. No is refreshing. No refreshing. You know it bouging. You is bouging. He poof. He can't. He can't. He's bent. He's bent. He's bent. He's bent. He's parting his ear. You understand? Yes. He's bent. He's bent. He's bent. He's bent. He's bent. He's parting his ear. He's parting his ear. Yes. Yes. Pitbull is mission. Yeah, mission. No like this pitbull. No like this. No like this. Yeah. Donc pitbull is no fella. Yeah, fella is rien. Saratola. Na vie pona osala choix. Esengaka te obanda otala baposha motu, otala beauté, otala taille, otala elateli, otala parce que lelo yo ba couple belé ezoke na ba divorce parce que abanda osepela na mwasi na etanga azara na copine na pour la fille azaola tablo ya mikuse. Saratola. Donc camarade nanga wana abambana likoloni ni asalaka choix ya mobali o amilingaka mobali alimabe. Mobali il faut alinga mwasi koleka ye moko. Mais pourquoi mobali il faut alinga kaka mwasi koleka ye moko? Saratola TV, la chaîne qui assure. Koyeba musala esala kelengi bondi melangai esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée mwasi ya talo organisé par ONGD SD magistral et sika wapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwaki bongo diplôme d'excellence. Kasi botu na ngazalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na correspecter déontologie éthique kaka ndenge azalaka notamment émission histoire vraie pe lisusu émission parlons du business. Kasi tango azwaki trophée oyo Saratola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo. Nazalaki sélectionné lokola mwasi ya talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre la mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous aller rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki kosunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali koporte kombo na ye Saratola mokolo ya dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo kofete Noël na baorphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 na commune ya Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki ba moma ya kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi mutu akopesa bango affection azalaka te basepeli kofete na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Saratola elongo na fondation na ye mobimba babimisaka bongo quelques mama na bahôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Saratola walai ndimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za nango posa pour na développement ke yo oui Compte 40. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yokeloko yo arc-en-ciel le bibi po ekanga mvula elembo nini sheri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela
Papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie. Tala, bon consommer déjà compte 40 pour et ça déjà disponible na marché de disques payé na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko. Ah Diego Milito bayembaka nde boye po olakisi expérience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka. Ah keyo oui 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na ba mon père chrétien repenti confession Gina c'est bolingwa amatu atlike chiswaka. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les abonnés de Saratola Télévision, soyez les bienvenus. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Moussala et Benginga Lisusu Mukolo Yalelo. Bande konangai mboa asu mboa. Mboa azolia kabatu. Komune nani mboa. Pitbull. Komune nani? Pitbull. Pitbull. Et puis Pitbull akanga batu ka place au moto. Akoko ko bouger te akope mate. Plastique. Maman, ce qui a suyo ka ma. Voilà wapi. Era zo soa akopenda. Tadi boli boyeko annonce yo obandi bien. Expliquez batu Pitbull anga soa ka te. Wana émission obanda bien te. Kasizela laisse-moi finir. Pitbull. Mvoa moko na ebite. Bon, yoka annonce te yoka la annonce obandi la roe. C'est parce que mabe eza na émission mabe Pitbull ne asu mutu. Na yebisio émission nde eza mabe parce que na kosenga na ba maman nyonso bazwa nanu ba kiti ba fandi ona na ba papa mabala réseaux sociaux ba mabala nyonso ya réseaux sociaux bazwa ba kiti ba fanda ba mabala nyonso ya ba vedette ya ba star ya bato ba yebani bozo ba kiti ba fanda siko Pitbull ne mutu azo soa yeso yeka zumba eza lokola ema soit kangi sara azo benda ou oh mais éviter de quitter côté. Non mais yo ozo kanisa nini yalobi Pitbull soit kangi Tadi c'était et puis mon connaît ce côté et rebi ma frère bi makana parti moko ya nzoto jamais aswa atikika minwa mais comment nzambe akosala mais le bon Dieu est très compliqué à cause de Pitbull. Oh, Sarah asali ba insensé asali ba Pitbull oza ke yeso kika so yeka zio et puis awaye mukweza yeka place mukweza te yeka so zika ngba en azoya wana ayena mu wala fela bandiko banandi en tout cas je annonce d'ailleurs en tout cas Sarah non mais annonce yo je sais yebi ke yo nanga na ba émission na biso moko ezana place mo boyo tozaka même si ata moto alingaka yo te même ata moto alinga ngai te par rapport à mosala na biso a bientôt sala ka mais so kuika place ye mo lobi non talaka na ba commentaire Sarah boa meilleur na bando linga yo te depuis kala bazo tout bela do belé na ba commentaire tu vois na linga yo te mais Sarah na to tala bino lelo non boa super c'est-à-dire toi kana moi particularité na biso particularité to boité au bande annonce donc tu n'engeza là aussi si angoté na nécessité Pitbull asu moto aswa kaka ba place au bato bakoki ko mbo mobimba soki yo ozokima ye aza sima na yo mais o comprendre te nini akoma do liboso na yo o ye asoka bato kana ndenge liboso Pitbull asoka moto na ndenge sima te do fela te kuna ye ko loko te fo asoka place moto achaka motema no is no fela no easy no is fela yes akobaluka ka ru yo ka mbanzu do so azu esili na biso tadi te na pardon la moni bata communauté États-Unis tata po asenga tolo baona anglais bien Pitbull yes no is he fela no not fela Pitbull is chien is méchant is I swear is bisic is too much and no réfléchis too much no is réfléchis no réfléchis you know it bouging you is bouging he poof he is kangs is bent
His band. His parting is here. You understand? Yes. His band. His parting is here. His parting is here. Yes. Pitbull is patient. Yeah, mission. Not like this Pitbull. Not like this. Yeah. Donc Pitbull is no fella. Yeah, fella is rien. He is no dislike. Fella no dislike. No dislike. Pitbull is good. Is feeling. Is good. Is feeling. Feeling is devant. Is coming. Is calm. Is bend. Is couping. Yeah, Pitbull. En tout cas, c'est une façon de vous dire. Non, attendez, Sarah, une façon. Non, mais là, je vois tout le monde à plateau. Tout le monde à plateau va courir. C'est ça comédie qui no dislike. Pitbull maintenant. Mais c'est qu'il fallait te le mettre Pitbull. Il y a moi non. Tu sais pourquoi on a vu Pitbull? Et ça pour qu'on se moquer dans Odong et Salemité. Il y a des personnes comme ça qui sont comme de Pitbull. À part Bango les sous, wana musus, yeso azui. Akobe nana misisa onza basala. Comment n'est papa? Mwa wana. Bino bato boyebi tala mama yeso ki awa akoswa te amikwa eza yeluka place eza mokwa te possibilité nzambe do asala ngo compliqué. Is pete. Is coming is soa. So zuka ngba ya. Mama sa te munoko is bend. Il parting is here. He's parting. Tu vois, qu'est-ce que moi je vais dire? Vous pouvez bien rigoler Nabandaku, mes frères et sœurs. Je fais la pédagogie, les bons dires, grâce. C'est comme ça, avant d'introduire un sujet, on cherche toujours quelque chose pour vous amener vers une compréhension. C'est-à-dire, aujourd'hui, Sarah, dans la communauté, il y a des personnes comme ça. Comme le Pitbull, ouais. Baza Bongo, donc, Nzambe, Atinda na mukili mission, Salaka Batu, Kakamabe. Tretaka Batu, Kakamabe. Aujourd'hui, il y a. Today is changing, is insensé, is Pitbull. Pitbull, yeah, he is a Pitbull, is here. Is here, is insensé. Insensé égale is a Pitbull, yes. Yes, go pass. Yes, go pass. Yeah, oh my God, Jesus. He's here, the Pitbull. Me, I know comprehend, I know dislike. Is Pitbull, I landing is derrière. No derrière. No feeling. Feeling no is good. Pitbull is devant is coming is kang. Kang is kang is bend. Is parting is here. Voilà, c'est ça, mesdames et messieurs. En tout cas, c'est comme ça et nous allons faire cette émission. Tu regardes, tu te dis, ah. Et puis, et puis au moni ye esengona yangwana is managing is des organes ya mutu ya nzoto wa mutu. C'est comme ça. Voilà pourquoi c'est pareil avec nos frères et sœurs qui sont là pour nous juste détruire koluka toucher na ba place donc kayebi que son asimbi ta dit place wana koyoka pasi makasi na ko provoquer et loko mo bona via ta dit et BBC. Prenez le chaise, mettez-vous là-bas. Bah marié, bah ça m'a pas la YouTube. Et puis aussi c'est la majorité, ce sont des femmes mariées et des hommes mariés qui sont à la base il y a destruction, il y a makambo et belé sur la place publique. Baza et belé to ça analyse na bino boké ba Pitbull lelo ako swapé ga bino moko wapi et puis bola takapé ba pantalon ya ba jeans et lokola bisoté bokoma kolinga kolata ba kola. Il y a la facilité, les dents sont kangi wumba la moïki. T'as dit nga la anglais. Yo vandi bisoka na communauté ya lingala. Non, toi na communauté ya français, toi na communauté américaine. Je sais is the community is America. Because I transmitting my ifunanya don ela maga because yeah, mais en tout cas tozonga wana na anglais mais pour na lelo to pesa bango na no oyo. Voilà.
Mesdames et messieurs, elle sera avec nous, elle s'appelle Sarah Tola. Sarah Tola, Togosala analyse. Nazalaï déjà, Nani Sola Pitbull. Ozala qui déjà na po ya Pitbull pour comme ma batouba comprendre ndenge nini mabe eza musika na biso te lokola bambo. Ah mais t'as dit to sali analyse ya moi non balé na Pitbull te, c'est important. On fera ça avec le temps et puis ngana bano souhaiter kutunde faut ça après cette émission descendre moko kaka sur le lieu pour la Pitbull hein. Pour la Pitbull mais nazo banga pour Pitbull babuma qui mais akola muka siko ngafuna kwa moyeba luka libende balati singa libende il y a certaines places mvoa a gosoa na yo basali yo obiki mais ba place mususu papa ato biki ina ya visiko mvoa na oina. Voilà, bon, toujours banda émission Nabiso. Et puis par rapport, il y a tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Le marié sans valeur dans les réseaux sociaux. Le marié au bazo koya ko étalé ba vie na bango, ba vie abana na bango, il y a ba couple na bango et voire même ba basi mabala au bazo ko respecter mi bali na bango te basi na bango pété. Analyse Nabiso doit continuer yango autobanda ki mokolo. Il y a oyo ya mposo et ou taki koleka. Yango na mama Sarah, boni santé, activité et ouais, santé, ça va très bien par la grâce de Dieu. Activité Penza Mazo Sunga, ils ont les canaux bien. Voilà, hein. Un grand merci Pena Bandekognon Soba Otalabiso. Très bien. Moi, rappelle que Madjabou Gospel deuxième édition, ils ont banda. Entre temps, beau savourer album, il y a Pasteur Mike Alambaya. Dieu dans toutes circonstances. Donc, meilleur album du moment de l'année. Yangwa les a disponibles dans le marché. Beau Somba, beau Yoka, beau Tala, beau partager. Et aux Amala, mon pona Lokumanzambe. Sarah, une question avant de commencer. Et Yelinga, lorsque tu as parlé de Madjabou, je ne voulais pas poser cette question, mais supporter. Hein. Les choix pour Nako Kota Namadjabou, Ezalakanini. Pour Okoma membre ou bien pour avoir un contrat là-bas pour banosa la promotion à Madjabou. En fait, Madjabou et Zala choix nango. Premièrement, c'est le travail. Ok. Il faut que nous ayons un sens à communiquer. Okay. Le travail est athée au Sahara live chaque jour, de la 1000 personnes pour na ma finga et tout non. Le travail, savoir faire la promotion. Très bien. Moi neti banda au Sahara promotion à Madjabou. J'ai toujours eu kozala na rôle nango. Dédé, il faut avoir un plateau. Donc au salapna musala derrière la caméra t'es insensé tu travailles ou na caméra na micro toi na ba chaîne belé na réseaux sociaux ba na caméra t'es ba na micro t'es à part que ba téléphone de basaïla et puis de deux bazawana même na kacha mafinga bango pona bango ba mona ke ndebso to saka ba mafinga boye ndebso batala biso ba enka ba contrat boya non contrat ya pas muto azomona ke ya na bureau moni malili Sarah za na bureau pour ça na mutu contrat az invisible te. Très bien. Basara contrat na muto bozo mona va signer le contrat na ni bureau na biso na Congo place tel vous comprendre. Très bien. Muta signer contrat ba yebi ki azana plateau azana ba agent donc oza correct ozana mikanda ya chaîne na yo oza na correct ba tu ba reconnaître que chaîne moko Sarah Tola existe aka. Très bien. Et en dehors de ça il faut à la paix chrétien quand même ouais ba resambela pas croyant et puis voilà surtout le premier il y a libosé ça c'est le travail. Très bien. Donc musala so yebi musala na en tout cas ozwana yo ba contrat ba sponsoring makambo belé batu ba ko yo yebi ki banga ba benganga musuna boya pona montambo que Sarah ça biso boye tenga prix na nga yangwana o to leka écoutez pas na to pesa ki otanga bi wana chaîne na ye ayebi pourquoi zumbongwana chez moi minimum maximum d'ailleurs pour ça nanga contrat au les gars pas ngate au mon manager au solina manager atinde de groupe ta réfère donc c'est toute une compagnie et ça le romo ya ba vite fêté alors loko la Madjabou eza label à munene à quoi travailler kana batunios touté faut travailler na bato ba na ba compagnie baza na structure na bango baza crédible au mon na bato na basara ba 1000 personnes na ba live hein
T'as l'abonné. T'as le nombre d'abonnés, on a 11 000 personnes. Ça montre que bateau batala ke baka bateau basa ben censé le rôle aye. Bateau bana besoin ba se divertir, to ba seka, to bateau balinga rolanda ba vie privée bateau. Mais pour mouta s'abonner na chaîne Notadis, et ça facilité hein. Donc son mouta s'abonner à ta linga côté ponga bateau batala nga na bateau balinga ngate. Matala nga ebi que pas Sarah malgré na linga kete sera tie mission formation ah non gagner quelque chose. Sori Sarah le basa la analyse ya likamoko et les canaux réseaux sociaux, je vais gagner quelque chose. Très bien. Mais bande ko na biso ba yara ba fingi, ba yebi analyse té, ba yebi conseil té, lo moroté, ba yebi aussi la conclusion à sujet té et tout. Donc premièrement pour nous à Madjabou, tous à contrat à promotion à Madjabou, premièrement ils ont dépendre quand on travail. Très bien. En tout cas Nazaka wana Sara okolimbisanga na yebi ki ezama monabino, tu es là, tu fais la promotion de Madjabou. Yo mogoza tu le dis souvent dans la caméra, tu as les 100 Madjabou. Est-ce qu'aujourd'hui, Madjabou a coquille permettre à une personne de faire sa promotion gratuitement? Tout le monde peut-être lobby à Finga qui maman Mariam, papa Bondo, ou bien à Finga qui Madjabou, parce que déjà qu'au Finga Madjabou ezali na bateau bazana katuana et demain cette personne se réveille un bon matin pour dire que je veux maintenant faire la publicité de Madjabou gratuitement, ouais, ça peut passer. Sans pour autant ça peut passer. Valider. Ça peut passer. Et pas t'as dit ça peut passer. Pourquoi il faut passer? Oh, et mais ça gratuitement, ça a volonté, c'est pourquoi? Mais ça volonté, Moutou. C'est école les canons. Et là, batum souba postaka, balubama bien sur Madjabou, batubele ba poster dans sa Dieu dans toutes circonstances. Est-ce que batou ananios tout bana contrat na pasteur Mike ou na Madjabou? Non. Mais quand même, ils ont choisi batou ça maramanza, mais maramanza mais soke touché au kenga banda lelo, faut na soutenir album à pasteur Mike au sali. Nga faut na soutenir Madjabou pour ils a label moko, ils a gospel, ils ont soutenir, ils aussi ça sur chômage et tout et tout. En tout cas, na la ina la mouki na moni faut na ça la promotion pour na label. Oui. Tout le monde est libre de parler en bien pour Madjabou et non en mal. Mais tout le monde est libre et sait la Madjabou. Mais cette personne-là qui a parlé hier en mal de Madjabou et le propriétaire de Madjabou aujourd'hui, à quoi peut se retrouver dans Madjabou lokola moko ya bae bazo ko accompagner projet abatwana. Ouais, à quoi peut se retrouver. Il faut que ça la tewani ya gospel. OK. Et wane amboka badouze. Et ko peut kozala. À quoi ko se retrouver. Bango boté abiso le pardon, c'est une puissance qui libère. Donc tant muta reconnaître ba mabenae. Pourquoi pas? Très bien. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. To continuer na émission na biso Saratola na kanisi ande bisikango Pitbull à Swaki Mutu. Mais na ko senga na bino bozuka ba bandi jenike za la po Pitbull akendaka pamba te amemaka na bilo mesusu ezaka mutu ya no kengela de lo mo question ezobutilanga kuna. Voilà, merci. To bandi émission na biso Platola. Parlons un peu de notre sujet au qui impose mokolo ya samedi vu les occupations tobimaki mbangu poto kendo Rolanda actualité aujourd'hui tozongi parce que les gens basengi to continue la sujet oza malamu. Qu'est-ce que tu peux aujourd'hui réagir na bandeko nyonso bazo continuer toujours ko sala ba erreur wana na vie parce que à cause il y a sentiment elle se livre dans de n'importe quoi. Ah, t'as dit. Je crois toloba ki moi katikati penza ya makambo ngo moni na vie pona osala choix et sengaka teo bandotala ba pocha mutu otala beauté otala taille otala elateli otala parce que lelo yo ba couple belé zoke na ba divorce parce que abanda o sepe na mwasi na etanga azara na copine na pour la fille azaola tabilo amikuse et bilo amikuse wana nde banda ko attirer lelo ko utila ndaku abotimbana akomi mama akomi ko bomba nzoto pa akomi mwasi ya mutu akomi responsable papa akomi mon on dirait salaire aza su kitoko te très bien akomi olukata la su mutu muso alata eloko ya mukuse donc parce que alinga ki mwasi wana na bolingo te mais alinga ki na intérêt moko ezala ibongo accoutrement na ebanda ko exciter
alinga ki ezala ibongo peut-être na taille na lelo okoza munene ningo za munene tadi ndenga azaboe lobi to yebite demain ou après demain maladi mo ekozwanga opération mo bako salanga ekoyate na kombo na Yesu ekoyate mais okonzi tango okonda wana siko mobala alinga ka opoza munene osuka api mobala linga parce que bo excusez nga terme mabele na etelema oboti mona liboso mabele kwei mayola télé sous single exact mobala kei mais comment faire dodo donc ozomona que ba couple belé lelo bazana ba problème wana parce que basala choix ya moi cité que moi si oyo na linginde ye sarane na lingi donc asala choix oyo esepelisa misuna ozo comprendre mais batu basala plus mingi ba choix ya ke oyebi joana soit latis lim na ebisio tadi grave evanda rastu soit jusqu'au veste mob na mke ataya chelikolo suka alata ba basket a cher ngana kaka kanda tobulelo alito inaena ninga linga mo ba lot et ça ke kitoko parce que tala ba penser ya batu au moins ba penser ba tout place ça là mutu abongo soit lingani na garçon ana ba balani jour garçon ana olongolelo alito ya la sala sous slim talinga ba lot te libale kufi hein oui libale kufi très bien ba bolingo intérêt. Batou c'est bazara plus quand on parle de l'amour intérêt c'est matériel. Matériel. Alingi moi si on a pour mbongo. Mbongo te bolingo msusu ko soyo bika amour intérêt za la pour moi si on a pour mbongo. Bongo lobanini basi obana mbongo bakoma olinga bana batamike. Intérêt na lobanini voilà. Lobanini pour na papa ba 60 ans avec bana bata 18 ans. Bazwa ka bango ba chance. Donc l'intérêt ce n'est pas seulement l'argent. Nyo c'est ça intérêt. Linga muto ebi kende na olinga mobile nanga o na olinga mutu na e parce que aza tête bien faite. Lelo azam piaka azan elo côté lelo yo azaka na ba diplôme na e mais demain ou après demain koko melanga ministre. Très bien. Papa Bruno Tibala à quel âge chance ko sourire pour un ministre. Azaki nanda kuma na lemba kuna asomba na lupango wana. Papa, c'est une histoire, hein? Chambre et salon. C'est une histoire. Chambre et salon, maman. C'est une histoire. Les loyo, il est cité parmi les millionnaires à Congo. Ozo comprendre vie en très bien. Donc, so mutataleka Brino ane logo te héros. Sikoyo lelo ya Brino rolobango nini. Donc, basi ba na vision te. Mibali pe ba na vision te. Très bien. Mibali mususu petit wana roulera na ka danger petit wana makambu. Jour petit wana osala down libala ekufi. Jour papa wana moi mobali wana osala down libala ekufi. Parce que bazo vivre na kati ya intérêt dona. Or soki moi si à comprendre que mobali nanga malgré ça na mbongo te mais na linga cerveau na e ko ramener biso mbongo plus tard dans la vie. Très bien. Moi nanga malgré ça na taille de batu balobara te to malgré ça na mbongo te malgré ça na kitoko te mais na linga parce que demain ou après demain azana na rozala assurer pour na éducation ya bana nanga. Au bal insensé, à boto le ben sensé. Très bien. À quoi dit que le ban atteint à dit. Donc, nga premièrement le choix, il y a robala moins sitôt robala mobali et c'est la tête. Très bien. Est-ce qu'il faut prendre combien de temps na otobenga ka fiançailles et pas il y a moi si ou bien mobali pour na oluka moi ya koyeba motu ya moi si ngozo sala ou bien ezoko sala te. Est-ce que c'est que moi je cherche ezana kati ya moi si ou pas il faut selon you dirait il faut il y a combien de temps pour bien faire un choix. Non, répondre à la question na yo. Quand na kati ba choix, na ebisaka so moi si asuzu mobala mabe a progresser até. Oui. So mobali pas du moi si mabe. Ba comme bloqué. Au moins que mobali koto azara na vie bien moi ça za na vie bien. To ba kominda ku moko ba cité ba bamba. Incompatibilité totale. Ba bambani. So moni mobali azaki na vie bien moi ça zaki na vie bien to ba zaki pe na vie normale. To ba za na vie passé. Mais tant ba sangani ba ngombale ba sali force ba mati.
couple wana makambo eza en kati ozo comprendre ben compatibilité on a tout monde ngo lelo mutu zo vivre vie à bien ozuka mobali boye daw nyonso baby mutazaki na ba boutique ngaza na camarade na ngamo na beta histoire na première partie za na ba boutique ba nini et tout ayozo mobali moko o amilinga koleka mwasi o mobali falinga mwasi koleka ye. La valeur d'un homme ezalaka pas moi. Mobalo so akoti ana mbongo famille côté la boutique aluki Weston nae, aluki costume na cher, montre cher, téléphone à cher. Oh mibala malamu ye fa kota boutique azoli mwasi na ye na moni mikolo ba fiba o mema ba Dior, asombeli mwasi na Dior. Asombeli mwasi na téléphone a kitoko. O mona mo kata mwana makoni moko epola. Baye bisoki wala mobali na eti ata mwana kimbambala mo bome talelo ka cheli mwasi na ye ta mwana ranja munene ozo comprendre donc ozo mona que mwasi mo azaki na vie na ya bia ba boutique mbongo mais tellement ça ina besoin ya sexe alinga mobali pour la sentiment moko quelconque mobali wana komi ko imposer nga fo somela nga mutuka fo mema nga Dubai fo sala nga boy fo mobala malama olobate yo ke Dubai ok makamba business très bien kende yo moko po bien nga ofutela nga wana eko somba marchandise oko gagner $2000 awa tant mieux ça nini kende yo moko donc camarade na nga wana abambana likoloni ni asalaka choix ya mobali o amilinga ka mobali ali mabe mobali il faut linga mwasi koleka ye moko. Mais pourquoi mobali il faut linga kaka mwasi koleka ye moko? Mais t'as dit mwasi aza avenir ya famille. Moi c'est à base. Est-ce que mobali nenga zawana zala diriger même par moi si? Oui. Moi c'est à quoi induire peu mobali nerère. Oui. Tellement mobali ana bolunga moi si na moi c'est BCT. Tote kandako toke vana na malwe ka tote kandako toke na biso poto. Mobali ozana choite au sala yango. Très bien. Moi si aza avenir ya famille parce que moi c'est à travailler à koleka mobali. Tala lelo mobali lelo soit voyager. Atika ngana na couple mo na eba mobali banda voyager zemi atika 1 mois 2 mois ti mois si aboti mo na ko 6 mois mobala mona mona ka ndenga ko 6 mois donc na batin ya souffrance ya douleur ya encadrement ya nyonso mutazaro gerango c'est la femme lelo papa nenga bima kenda musala ti mois si abotele bana 5 oyebi ke mois si muta travailler po bana wana bazika ta na moto te oyebi ke soki nengo za wana ata na cicatrice mo ya mabete na bomwana nao faut sombela maman no super. Ouais, c'est grâce à ba mamé belé jamais au mona papa kata musala alo baté na zui congé moi sinanga uté ko bota da batela bana mais maman au salango il faut nazo congé na batela mwana ozo comprendre donc maman aza base ozo kabilo ko nyoso wavyo alors tango na nzela maman aza base moni maman aza base à famille so ipena maman aza insensé famille wana ekoza désorienté là je te dis hein yango mona watolo baraso mobali bible mteloba c'est lui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur pourquoi baloba bonheur et c'est pas moi si malheur c'est pas moi si toi la bonheur na malheur so ke na moi si mabe obeti mambeta ozu malheur so za na moi si malamu ozu bonheur parce que abotelo bana assurer scolarité à bana assurer éducation à bana assurer babiloro nyonso tout ya bana on se comprendre mais entre temps mibali ebele bakoma komi linga bango moko koleka basi akomilinga ye moko akomilata ye moko mabosani ke charge makasi eza pour moi si nenga za wana mobali ko pese mbonga wenze mukie azana bana ebele awosala tout asala wenze alamba biloko aotikela na yo na bana pe barolia moi si aza na capacité à ondima koma koteka ta mapa pour aller sa famille pour beaucoup la bana moi si aza être moko très cher t'as dit moi mobali aza en facilité au sundo la bana mais moi si ozo bana wana azo beaucoup la bango moi si aza oh bible lobela la bonne femme bonheur wana akoboko la bana akolukata te kama puta même mobali kota zape ils sont fous donc moi si aza base aza pena base aza avenir ya famille oh mobali il faut linga moi si nae ngana yebi tonton mo aloba futa moi si chaque fin du mois même ngape yanga no bano futa ye oui abi na tuna question ata ebele te même mata salaire mo mukie tadi na tuna ngabi mais c'est ta femme obala qui mais comment comme il se futa que chaque fin du mois biaza moi si nanga na
nabalaki lavandier te nabalaki cuisinière te nabalaki nounou te ni travailleur nabalaki travailleur te nabalaki mwasi nanga alors ce qui mwasi nanga komi na niveau ya kolambela nga chaque jour kozika ba moto pourquoi pas refuta elle mérite pour moi si tala il faut olinga moi si t'as dit moi si so bien abomoka azong sa molimo no pa kolo azong sa na seconde oye batin pour yem ta gera kolia na a gera mai na a gera bilamba gera nyonso ya yo donc vino ya na maboko na ye vi abana na yo eza maboko na ye donc moi si aza muta ko négliger te aza mutu o fo mobali ya linga alors pour kutana na moi si ya malamu oye ba ona mutu question moi autour nanga obidanga sarato là ce que pour envoyer ba que moi si wana za bien dire à fiançailles t'as dit tous arabata maele so vandina mutu mususa ta 2 jours comprendre que oyo azem poli so vandina mutu 2 jours comprendre que fio alinginga te azam mutam intérêt excuse et c'est un mikoloté et vendre leur bandosa non comprendre que oh azam intérêt le cas azam intérêt na ko sala na pe impressa New York na ya mubola wana yoke ba munanga allons-y aokima so comment comprendre que fio azana ba séquelle ya bata ba intérêt yo pezonga sima zonga mobola o munemba la mo pit les lois yo PC allons-y maman allons-y les lois yo PC débit la transport t'as dit au fingo kutu au comité t'as dit tina $1 ya lelo pe na zua te 1000 francs au lieu kutu te depuis tongo au fingo oh moi c'est bien tango lo banen le kuna liete nazaka na 1000 francs na pia au transport te ngakuna na mwambo mo pe bapesenga na kanga isuki bakisa kati no milobela nana na mbongo me na ocheke na ozo comprendre ce qui un prince à New York azwaka idée au sala film a constaté que ba femme matérialiste bazali basi intérêt mi bali pe intérêt bazalaka alors ezo senga te aussi mwande batu balobara inana fiançailles te oko comprendre même dans une semaine on comprendre que o azara ndumba soko chep na mayele lo en place obina landela tadi soki na ye ba vie tadi na ye ba tadi so azamwa si malam ponanga un mois ezebele tadi azamo bali o kangena ba téléphone donc ezana sana tadi azamo bali te na chango tadi eza vice versa na côté mobile na côté moi donc so ozuka temps net lelo kuto okangaka télé okangeka na téléphone ko zapper na ote alors il faut chaka mael en place koluka moi si oyo aza na cerveau pinza une tête bien faite kota la taille te kota la nzoto te kota la mbongo te luka moi si oyo akobotelo bana abimiselo ba insensé te luka basi oyo ba obotelo bana ba otangiselo bana ba ko assurer scolarité à bana et aux amalam. Très bien, voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, Maman Sarah, des fois quand vous parlez, tu rejoins des idées où tu réveilles beaucoup de choses de Konanga moi aussi. Il y a des choses où tu es énuméré à Ezamoko, il y a ma qualité na TV. Donc c'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. 1000 fois plus de transport. C'est raison pour laquelle nous avons tant ébélé pour m'engager. Je ne ferai pas le sentiment. Je suis le nez de ma famille derrière moi, j'ai des choses. En tout cas, Sarah, il y a des choses où dans la émission mais tu m'amènes dans des réflexions. Il y a onga na kanisaka peut-être na kanisa ndeti na zalaka nga mokonde na raisonnable. Non, il faut faire les hommes, vous devez aimer vos femmes. L'avenir de l'homme ezali na kati ya mwasi. Avenir ya mbali ezalaka na kati ya mwasi. Parce que éduquer une femme c'est éduquer toute une nation et le monde se trouve dans la femme. La femme c'est l'amour et l'amour c'est Dieu. Aimez réellement vos femmes, les hommes. Et vous aussi les femmes, que les hommes loana bakolinga. Elle va te trouver comment? Quand je dis elle, la personne de l'homme là va te trouver comment? Si je est à mon aîné. Mais au mon sujet qui te coupe, il va te voir Django Kate.
Te baligi pitbull. Pitbull. Tu voyais là vraiment pitbull. Saratola, aujourd'hui. Non, mais dis-moi sous quoi ajuster. Parce que on a quand tu regardes aussi la télé, quand tu vois tous ces couples qui bah, insensé. Les insensés. Is insensé. Insensé ou de pitbull? Insensé is pitbull. Pitbull de bending is parting is here. Donc ba couple to dans on a basina mibali. Pitbull. Très bien, merci. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi, Tadingala, de recevoir Madame Saratola. Encore une fois, de partager savoir ensemble. Voilà pourquoi elle a été certifiée dernièrement. Brevetée, Azwaki Trophée, le col à moi, si y a Boania. Parmi Bassi, Boania, il y a Moussala Otozoko Sala, qui est le bon Dieu Azalano. Maintenant, l'autre Kindo Tomobu, au matière avion, semaine prochaine, au matière avion. Anglais. Non, on est en expliquer en anglais. Non, mais nazo pesa ngona version lingala. Version anglais, ok. Na loti au voyager au matière avion. On lui t'as dit na yena nous conférence moko awa na mboka ya ben sensé. No sala ka jour moko no zonga lobby. Sarah. Olongwe noka awa ok conférence pour un jour moko na mboka ya ben sensé ozoko zonga tuna mboka ya ben sensé ngo mboka nini otangela inga kombo mongwe me moyena tanga awa ezate na ebipite soza ndoto solo soki peza lokuta mais soki ekokisami olukinga opesi dim na action de grâce parce que je suis en train de prier pour ça ekokisama I speaking because I loting Mams Sarah is Longola no. Longole lokwana. I loting Mams Sarah. Sarah is voyaging. I voyaging is parting is paid des essences. Essence is pitbull. Pitbull. Yes. I demanding Mams Sarah. You is parting. Mams is Sarah. Yes. You is parting. You renting is one day. Mams Sarah is responding. Yes. I renting is one day. I did you. Mams Sarah, you is coming. Si un jour is realizing. No. See one day. See one day. Yes. You is renting. I granting. You money me. You témoigning. You give me is money. Money. Beaucoup is not petty. Yes. You, I give you is money petty. Money, you action is the grass. No petty. No petty. You baby sing is monok. No petty is beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Le mec les Kalelo, merci beaucoup. Na ba abonné sur Top Media, na Saratola télévision. Merci. J'espère que vous allez bien. It is me, I got moi c'est plus baby Kenda Lisa McDoy à $4. Voilà, bon mon attitude maquillée chez Madame Agnon, Madame Agnès Coiffure toujours. Elle dévoilé bino secret nanga, place beauté nanga et batama voilà, beauté nanga et batama et pas Madame Agnès. Voilà, mingi olobéate, pas trop de commentaires, salon de coiffure, ils allaient ramener. Oui, binga so na ngenga boye. Longe pata boye, soki kitoko boye, ezala kapa Agnès Coiffure. Voilà, make-up basalinga eza mingi pona ba décoller biso o azana mariage, azana collation, anniversaire, voilà. Ozana posa ba maquillote, ne longi na eza étonné. Ne longi zo tivate nani da simbio, voilà. Omona ngande botula, ngasara maquillage kitoko basali o wapi ya na bisa bana Agnès Coiffure. Madame Agnon alambinga parce que quand la moi c'est pisse, dans les trop long dans côté twist. En plus c'est côté pisse, il y a biloko et c'est solo.
Les autres côtés de pisse à bloc, monsieur souhait, bâtir make-up, les lobes, bibi bouton, lobes, le commis sur le voisine. Donc voilà, la bonne azamon à l'icam, pas ma voisin. Bana poto besoin de vacances, awa bana poto besoin de la famille, besoin de fête. Pour nous avoir c'est pas loin. Tous à nous cicater. Juste en face à nous. Et après ça, pour rater numéro de contact Bezawana. Tous à na Nyongwe, na Willery, na arrêt major. Boya na salon Agnès Coiffure. Mingi on sala ba commentaire exact pour mon besoin. So pour mon épée ça va tout là professionnel ayo le la marathon c'est que professionnalisme TikTok quoi. Saratola TV, la chaîne qui assure.